Hello guys, wherever you are, good evening, good morning, good afternoon. In this time, I want you to subscribe to TV and Tolona Say TV 100% Jesus. Okay? Boss abonné en plus na Tolona Say TV. Si tabana nzambe, si kama kambwa bien zalaka donc so bolingi bomona. Boss abonné. Abonnez-vous sur Tolona Say TV. 100% Jésus, makambwa bien. Good things come to those who wait. If you want to see good things, if you want to hear about good gospels, you want to get the latest news, please subscribe to TV Tolona Say TV 100% Jesus. eloko wana soki epanzani yo ebebisi yo elongi oyo ebengami ekonda biso na kini toza na bamaladi ebele ezobiso bamalaria typhoïde ezoswisa poso ya nzoto donc ozokoka te bazotya yo mai ta mosusu mwana moke azowumela te azokende donc tokutana na basorte bamaladi wana bamisu bakenda bavoyage bakutana na baguerre bamela bamai moko esengeli bamela te me baza kaka na bomoi ozomona soki tobatami na ndako Claudia elingi oloba te ke tozobatama prince na ngai tozobatama parce que ezali makambo elobami na bakolomboka epuis baminganga ndenge bateste esengi ke tobatama na ndako voilà bamibakere na bino ezosala nga bien moyen te wana nde esalaka ke Facebook elobake nomona mwasi oyo azoba makambo eza ya mabe te azosolola na bandeko na ye mais soki botiki nga kaka boye nakoki koloba nga moko te mpe nazotya bakere eza mpasi mingi nina na nga bote mayingilo voilà donc toza na baétape tolekisa ebele omona moto mosusu na zemi aliaka te moyen eza te mais azobota bana wana bazolandana kaka bijou kenzo na ngai donc biso bato mwindu toza na bamakambo moko eza masala na kati ya bomoi na biso ya minene soki tobatami oui faut tobatama je na disconvient pas tozoyoka dollar lompole makambo oyo bamikonza mboka balobi oyo minganga balobi ndenge mpe baleson ndi ya bandeko na biso bazobimisa bazoloba ozomona me nayebi ke nzambe akosala grâce eloko moko te esalamaka te ke nzambe ye moko azala auteur ata bango bameki makambo ke basilisa biso baelimine biso na pie bango kaka eloko moko ekonda ekoswa soko olekisi kaka bwa te evandi likolo nzoto olekisi boye ebebisaka nzoto mobima siko biloko wana bavirus wana ebali kokende biso wapi ebola kutu baya nango batindango ntina bakotekisisa sida kutu na parlons même pas mais balo ya mike ozomona ana mingi bazazaza na maladi mais nzambe azobatela kaka bango omoni tolemba te kotombola maboko koyebisaka nzambe likambo koto okutana na prière kota na yo yaya ki grado elobi eloko moko te soki grodo baloba bibishi ngoi kobondela nzambe ningo loba nango loko tata tobondeli na biso te ye ndenga asana tikane ka nzambe bokele John mon frère donc il faut koyebisaka nzambe chaque jour nzambe batela ngai izala na ngai okozala mpe na bozwi ebele omona mpe ta mosusu nde tokutani na bino boye bamisusu bamonani te misusu bazopema na baoxygène ozomona bongo baoyo baza libanda neti na baafrike ozomona tolembaka te totyaka bandeko na biso totie bakere John ngai nayebake boza bien bolemba te na bakere pardon maboko esala bino pasi te Sylvie Mwamba dollar totie bakere bokele John tia bakere eza bien oyo ezali makambo na bino moko ya famille voilà Joséphine d'État bimi lelo aza vraiment na ta ebele te nangaki nasola na biso kaka makambo ezolekela biso na net biso nyonso tu na basel na nzambe tozo se retrouver na net na ba frère na ba sœur bala mike mikolo biso tosali famille na biso na net nzambe merci pour atikela biso pe net yo asala mayele ke ba net ezala soki ezala kite mbetelo to yoba makambo mokili ndenge zo leka te bazoba ka biso kande ba misana ko zoba biso basali virus na bango ale balingi biso to leka mbeka mais muto ko leka mbeka te to na muto moko futa plus c'est Jésus Christ atika bakila na ye poto rappelaka ozomona bango soki ba yimba sala longo moko boza na muto moko pende ko etendre te ba o ba okende gloire à Dieu nzambe zo le ko muto oki ko telemelo azate mais oyo babengama te ba elipe bazali o baki ko échapper liwa o akoti pe abiki loka to mona ba pasteur mususu ba opesa ba témoignage bazobika ataka pasteur te bana mususu mona abiki ba frère mususu mona abiki to tshaka pena 100% te ke liwe ko kota nini abote biso to ko sala bote tozelaka o bango bazoloba o bango balingi mais to bondelaka po bible lobi na biso to bondela pona bakonzanze ya mboka to bondela pe pona basai na nzambe to bondela pona batunio sona bango ndongo zomono biso na bino pe lisusu voilà namoni batebele babengaki ngai bazoloba na ngai concernant makambo basai na nzambe ndenge bazokolela pona mabunza d'État lobi nazalaka na penza pona kotuka bango te basai na nzambe basakanaka na bango te bango vraiment ba méritaka ba double honneur mosai na nzambe bango nani ngam na benga bango te bango bayebi ne ba mibenga maso na kikoso soki bazalaka kote nini nga na yebi na te tozo nika makolo babengi mais nga na yebi ke mosai na nzambe za moto utamela libumu ya ba parents na ye abenga mana no kutu te ke kana ke papa na mama bakolala po ya bima azala na mokilo voilà
sala mais ba misusu banga moko tengane nazanga ko lemba nazo mwa ligablo pe kele pa mutu musu tenenga nazana petit frère nanga na Lynn John avant ngana longa fona zo John na tchaye na place donc bato musu bazali netika Chantal Joan atali habité ngane nazabo nga mo combiner d'état zana di fona tchaye ka mafuta donc ezana batebele babenga manenge wana mais bato mususu penza bayebi penza makambo bateya kabiso ba oyo balobela kabiso bayebi toki ko intercaler pona bato wana te toki ko loba pe mabe pona bato wana et puis pe na bimaka na lobaka mabete na yaka ndeko pesa ka conseil wana ezalaka kaka bakolo balongba wana bapagano pampamba oui na ndimi nanga na mo pagano bino edo kolo bozambi lo bapagano te mbeto zosola makambo ya muke kaka concernant basali na nzambe boso mona makambo ezoyela biso oyo ekomi ya minene oyo milimo bato ezokende makambo ekaboli ba mabala o mape mosi na mbali bolingalaka mingi mais bosali ta mususu 2 semaines bozomona na te mais bosuka kaka na ba téléphone makambo oyo eza pasi Gisèle na ngai mais na tango oyo esengeli biso na bango basali na nzambe bandi ko critiquer biso tolobaka na net bana na balobaka na net basi apamba pamba wana babimaka kuna kaka kolobaka tshama kelele lelo biso na bango to se retrouver na net dimne un peu biso na bango to se retrouver na net to comme koloba na internet na bato bana ko boya net biso na bango na minute bango bazolala te bazokengela kaka boye kuna bakoti combien to comme biso na bino ndenga moko na mokili soki na nokufite koloba ba n'importe quoi te batebele babengi nga otala ndenge bapasteur bazosenga bamabonza ozomona pasteur azokoma na niveau bandolobake tozotia savon na nini ezala wana soki mondima ye kaka sukoli maboko atiki oyo aza nango akei moto mosusu azoloba ifo bopesa bambongo bolekelaka biso yango na ba mpesa vraiment yango na tuni basali na nzambe oyo bameritaka double honneur pourquoi bozokoma ti na niveau oyo toyebi yango eteke bana il faut tout ça na kati ya œuvre ya nzambe parce que sali wana bino moko futa ngo te biso faut tout ça les amusala ya makambo nzambe ndenge tokuta yango toyebi yango déjà na mutu balobi mutu to so mériter salaire na makambo azo sala donc botika ko bengaka ba botika ko lobaka boye eza malamu te ezo sopa bino po bato mususu bazo loba wana basimba bambongo biso toza bana mike neti mususu lobaki na mwana ne na kati église na uta ko yemba depuis ne kodim na église wana donc bazo simba nga na sendwe bazo katsanga principal kende ekodim place na banda ko beta tambouret na banda tambourette na banda ko yemba na banda makamba ya ko sala na ekodim place wana mais asimba bambongo asala makambo so to asalaka okokoma na niveau oyo bando singaka bambongo boyete papa esopaka yo tina suka te papa batela makambo za nango na ministère oza nango papa batela yango na yeko longolo yango te mais na yeko pesa biso ba conseil toza na tanga kolela na tango apasi nazomona frère o fali frère nanga fali pupa frère po boboyo yango lelo bino etali bino ngai nde nazala ko telemela vie ya mutu te frère fali alobi abimisi ide to sangisa mbongo poto ke loko tikela batu babiloko kolia na tang oyo to sala eloko etanga neti badon mais pas na biso bana na nzambe na yoki na eloko wana te bango nyoso ndenge bazana à part moko fabricage akene kotika déjà mbongo na ye batu mususu na pe okene kotika mbongo na bango bazo bongisa o biso to benga bango ba paye ba au nom de Jésus bato to benga na kamilimo boke kuna kosala nini ba pagano pesa ba komuso tu bolingi mais batu wana bazana souci basomba ta sukali madesu basangisa bakende kokaba ofon fe ya mboka mais ko bino bozolela nano to ya kotikela bino mabonza na tani muto ayebi ka pesa ke loko wana ayebi fa pesa ngo eza bongo eza obligé mais eko bimaka boyete makamso so bolingo lo bango fo bo pezaka na état ndenge mino bozali wana na ndenge ba pesa ka bino respect fifidi na ngana alors bozala kaka na ba respect na bino mangoko to batu na nzambe botika te bomi bwaka kana se bokoma kati na suka nazolobela pena ba pasteur o babe o basali mabe wana nde nazolobela nazokoma na ba pasteur nyonso tute na lebi na bino frère na biso fali pupa o bino bobengaka païen frère fali azosenga bango na bango basangisa bakende kopesa bato bilia siko bino bosoka biso de Genèse Apocalypse tala bozosenga biso mbongo na tango apasi tango bato mususu bakoka ta kofuta ba facture te azotala na nombre abana bazé belé mais balobi ndako ezala limité na bato mais siko bino bozo na suka siko ba mibali na biso tozalaka na bango mibali tengala mwasa mobali moko na tu en général mibali bazo ba moni ba pasteur na bino ba passa na bino ba païen
ozomona bakomi koloba ebele na ndako mpona nini acte oyo bosali ezalaka te koma mondima kolekisela mbongo na mpesa soki alekiselaka yo kuna paster tika zala calme boni bonzoto boye bonzoto wana tomemi yango awa yango bakangi baeglise mpo so balobi tofungola baeglise biso topona tokopona ta mosusu 5 oyo ekotikala siko bino nso bokende wapi alors tokanga yango te ekontinue kaka kosala mpo mutu moko tokolinga ya kosala na nsima moninga mpo mutu na mutu awelelaka oyo eza grade na ye bowela mpifo yango wana esala ndenge wana ya malamu te bino fo botombola maboko ntango nzela ekofungwama bino na bamama paster botelema bokende na bahôpital mpo bato bakangami kuna mingi bofuta bambongo na bino bato na baza na bahôpital babima boluka basukai na bamiliki ndenge bapapa bamishoni babandeki kokabola kala parceke nzala ekokotaka na bamboka botika makambo ya koambuyaka bato toyebi deja ke tokosala yango tosalaka yango bobomba ngo en privé bomoni musulman na bimi azosenga babiloko wana na miso ya bato ata bana simboki mbangu nini to mosali na nzambe moko simboki mbanga bimi azosenga biloko wana aza nani bozokisa biso bozokisa biso soni eleki makasi nga na ngako na appuye makambo ya frère na nga fali pupa parce que frère wana bimisi idée ya malamu alobi penda bien fali a raisonner bato biso tozolia baninga bazolia te tosangisa siko biso na bino tosangisa ka buzoba tozosangisa bolamu te tosangisa buzoba na minitio tozopotana na buzoba penza oh bokoyebisa nga yoyebi te ke fo futa moko na zomi eyebani eza automatique na tango bokoleka nango na kata net te net oyo bato babalusaka makambo ndenge na ndenge tozalaka mayele tolingi toloba nini tozo remplacer nini tolingi totia nini bobani kokoma je suis beni je suis kingandi siko corona pani bozokoma te je suis corona kasi bozobanga ngoti bozobanga covid-19 parce que boyebi ke eza mabe ezoboma na tango tozotala liste moko fotalaka yo passe toyebi ke mundimi nanga aza kuna lali alamuki o nzambe sunga mpona bango boloba soki abondelaka yo yebi nayebi te mais nazoloba na oyo nga nakutani nango ozomona eza na basali na nzambe mosusu kutu ndenge maza wana bazoteya biso na nzela ya net toyebi baporte ya ndako na bango te toyebi bisika bavandaka te tozomonaka bango na basi na bana na kati ya net mais ozalaki mpe na maladi moko ya grave maladi mpe bakaka kobondela ndenge tozobondela maladi esali nini esili mosali nata mosu alia ata dime na yo te ocontribue mpe ata na sali te mais nzambe na ye asali miracle na nzela ya prière obikisami ovandi mosu yo moko olobi ya nzambe na place bongo nasomba te eloko oyo nasala ta eloko ekende boye exemple ekende France ekende boye toyebi bino ndenge boza wana siko soki ekomi na niveau boye ape omona mpe akoti azosenga mbongo te aloba kaka nzambe yapambola baoyo bazosoutenir œuvre ya nzambe nzambe yapambola baoyo bazosoutenir œuvre ya nzambe si jeune na biso ezali ke tososola tokomi na ntango ya suka tososola tokomi na ntango ya mabe monguna azonguma na biso moko tozokonguma na po toboma na tolianaka ozoka pena mosali na nzambe azoloba ke nzambe apambola baoyo nyonso bazosoutenir œuvre ya nzambe mais jamais akoloba ke ngai lokola tozosambela te na ndako tozolia te boya bosukola kaka maboko bodepose kaka bambongo bosimba nzela bokende siko biso toza banyama tala boye te okotala boye mpe na bimisa bana 148 na kata ministère nazalaka bishop archibishop soki nini soki cardiaque soki nani non boye te tant tozosalela nzambe tolakisaka mpenza ke wi toza ya nzambe na miniti oyo moto nyonso to avandi na ndako motema eza ya kozuka na miniti oyo moto nyonso to avandi azolala azolamusa bana na ye azotala bamosusu eza lokola biso badeta boye ta mosusu mobali moko tomonani te ta mosusu kokendaki 2 semaines tozoyokana te tozoyokana batelefone mais tozomonana te mpo na nini séparation moko boye ekoti na kati alors siko yo ngo ambuyenga omona teke esimba te espérance kopesa na église linda ngalu oui eza bongo fo topesa parce que eza salaire na bango bazomérité mais so bakomi kolanda biso na kata net boy c'est dégueulasse eza soni c'est désolé ekomi oyokisa biso soni bakosenga ndenge wana te koma yo passe okobimisaka maloba yaka sukola maboko déposer sima nzela kende bamona yo te bongo lelo so babengi oka ya grave yo po okolata bachasse wana te oye mpona kobondela mpona mondimi na yo biso siko toza banani bichiffre na bino toza ba mpesa na bino toza ba western union asiko bakangi yango bokozwa nini totika koyokisa liloba nzambe solo balobi teke bango nyonso tu baza mabe nazo répondre basali ozomona na oyo balobaki wana baza bapapa bamema ngai omona bamema mpena bapapa bamema biso bamosusu bakokata biso prince na ke sedo na ke ekodime église oyo référence na ngai yango wana
osomona musali na nzambe za muta kobimata bana bobo pesa ngadimi bolekisa dimi kuna sukola maboko o déposer ka OK to yebi yango bo rappeler biso biloko wana te eza soni liboso ya net parce que tozo sangana na batu oyo to sambela kanzambe na oyo to sambela kanzambe te na pesa na yega koloba na batu nyonso abonnez-vous na Tolo na CTV Sobongo landa l'homme de la repentance le prophète Ézéchias Mboukou tous les vendredis nazana Tolo na CTV. Abonnez-vous à Tolo na CTV pour le chemin de la repentance. Matthieu 3D. Répondez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous na Tolo na CTV. Nous avons idée à frère na biso fali. Est-ce que bino bo sali yango? Bo simbi ta ba fone ba musu botu na ta ba na bino bo lali ndenge nini? Bozo sala yango tellement que bandimi baleki obele zo yeba nombre te. Mais si comprendre ko tia MP ça bozo tia ngo liboso. Basi yango bavandi pe na ndako na mibalo bayebi na bango nzambe te ba mibalo mingi baza égaré bavandi na bandako bake misala te balinga kana bango makama ba église te tango bochende ngwana ça sujet ndenge zongelinga omona ba pasteur na bino ba aventurier ba pasteur na bino omona pe comme ça na aventurier te mais makambo ka oyo bimisi batu babalusi yango il faut bozwa mayele bato bazo sala nzambe ya solo bo sala na bino andi wetu bato bavandi na kati ya liloba na nzambe oyo penda baza soudé bo continuer na bino bravo mais oyo bazo yaka po boyo ka ko ambria ka bato mito botika biso biloko wana na yesi bino museli na nzambe mususu kutu oyo kutu bato alia ta koka ya bato ependa kwa bato te mais assemblée la ka bato na internet bato pe ba kokota mo pe ba 2000 et quelques ba 1000 et quelques bato bazo bika na nzela na ye eza na ngote biso bata bokinde to za biloba bato ba mbalokuta. Mais jamais on a que bon soutenir œuvre à kolobaka kanzambe pambola ba oyo bazo soutenir œuvre ya nzambe parce que to yé bien ils ont déjà automatique Florent Pambani ba pasteur nga na bima ina expliquer bino bongo to zala bato biso pe to sala lokola ndeko na biso fali pour pasali Nicole Mbalambala frère na biso fali pour parce que boy na bino frère nga la continuer ni sous frère fali frère Fabregas frère Werason ba frère pour bango ba sangisi pour que la Bible écoute benga bango ba frère bien-aimé bango ba sangisi pour pas que nokotike la bato biso sikonda bino to sangisi te bino na se ya kolela bobozo bimise pa na biso bo bimise pe na secret mais bokomi ko tandika ngo boye poto sambwa akaka eza malamu mingi te deta lobi abimaki aza pena na kanda te na bimaki mpona bake tozalaka na différence na ba oyo bazosambela bao baosambela te nzambe atie bino wana po biso toyoka maloba nzambe à travers bino mais so bozo bimisa likambo bo ezalati occasion de shit bato so bazongo lisolo ya bato banda kobeta eza soni pona biso ba chrétien po to mona biso kote bata simoki mbango ba bimite o to mona biso bato kota bishoni ba bimite o na minute o bato bazo se préparer so ndele funga ba kende kota la bato ba kufeli ba oyo ba nini basimba bangata loboko lokola enveloppe lokola mwana mwasi oyo mama kinga kati camarade nanga collègue nanga ya présidence ndenge apesaka nga na 4e dan bolongo lango te ya kibombanda te moi si ya président de la république etali bino nga na mwana le roi des rois so boboya mo etali bino l'homme le plus sérieux l'homme le plus erré nazolo bake basel na nzambe batika makambo oyo babimi baya kosenga mbongo mosel na nzambe obimi ka oyo bisa mutuke bosukoli mamboko ka oyo tika enveloppe no baluki papa yo kosenga ba enveloppe wana mike yo mtoza kuto bien obandi lelo te ba papa wana nga na mwana muke ba rockman nga na mwana muke lui jus d'orange nga na mwana muke ba okatisa nga na kadam église nga na yemba na ekodi mwana église wana amupaya te sikoto obimi bandi ko lo ba biloko abo personnalité na yo valeur na yo si quand on fallait appeler bino idée wana bango na bango bato to tongaka oto bimisa ko nom de Jésus to la na seto so prier to pour la maputa ba bimisi baso ba loso ba sangisa ba mbongo siko biso ba chrétien ezawa ba o bazana idée wana basala ngo gloire à Dieu ba o pe bazana idée wana basala ngo te to tika biloba loba to yeba ni to kokikoloba na bimaki na pona manke mosala na nzambe moko te na bimi pona lobake to yebi ke to pesaka toyeba ndenge nini tokopesela ndenge tosalaka comme d'habitude so bolandeli biso ndenge na sa pasi esali soni esali pasi parce que toza religion na religion ndenge toza na kata ba net oyo deta lobi nga bozana likambo oyebisanga te pour faire frère fallait alobi to basangisa mbongo kuna bango na bango frère Werason frère Kofi frère Fabrikas sa pesi yaye bato ba yamba ba komo ba manani frère Fer frère Fer na ba frère muso na frère Bozi frère monsieur sur la monsieur sur la nani bango ba samsa bango na bango
po bakende ko sala pona œuvre ya batu oyo azana ndako oyo bakufeli oyo bakangami na banzala bazosunga tokosunga bino basali na nzambe bozo vivre bongo oui biso faut futa sale parce que ezesika wana so na rappeler nzambe souvenez-vous de moi nzambe okaniselanga ata na mouchoir oyo pangusaki elongi eza automatique fona sala ngo mais soki ekomi bokomi kobima na liboso boyo ezosala soni ndenge bakilite ezozala te bofuta basali ndenge biso kama tokofuta il faut tofuta eza bongo so nalobi obligatoire obligé mais pas na mona na tiango net obligé pas bato musu eza nango obligé te mais nayebi ke soko zo ba engagement na il faut kokisa ba engagement na devant nzambe biso pe ba ser musu to zo ba engagement moi to si sarate ba komi kolanda biso ti awa ba komi kolanda biso ti na ba net bon bato ba biso ngeza ba passer na biso poto te eza bato ya Kinshasa mais ata bato ya Kinshasa bazaka bango surtout na corps de Christ faut to pesa ka conseil so écoutez li bango to écouter la bana bango écoutez bana bango to écouter la makambu ya bana na bango ba passer boza calme ko kala te l'église efungwa manango biso na bino to se retrouver na net bravo bo finga biso bata net bandumba basa makelele o ba mériter ma balate parce que akoganga kolo siko biso na bino to sawa to sana bino na net bino pe bozote ya parole de Dieu o te ipe na koti o ke pe na tie frère héritier ye pas okelo ko chawe ya ye frère héritier ezoka bango wana bazala bango na makambo bino boyebi bino bokanga bango ngala kanga na ngamitu na milimo te mais bango basangisi ya bango basangisi ya bango bake kopesa meje bombenze ma petite sœur to se soutenir to to mola maboko to bondela pona les uns les autres ata basala na nzambe bango to bondela pona bango ni sala o ba memaka mikumbo so bapesi okokoka te so bapesi o mikumbo bango ba memaka okokoka te bango nde bazana baza pena ba grand call na makambo nzambe bato omoni ke bavanda na makambo nzambe na mutu malgré tout ki bu faiblesse na bango na bato mususu ki bonzoto na bango mais misu baza pe babengama mais milimo bulu yeke tu vois papa c'est bon biso mbongo na ba MP ça pona kini so maladi opende komi ya solo ne ba oloba eza passe na kini so pende ekomi eza passe makasi tala siko babongisi ba vaccin ba pesa bato grâce moto na nzambe bwanya mwasi ya sagesse babongisi siko bakisi ba vaccin ba pesa bato ba banana ko pe ba mbwana ba nyao totala ne bango ba otambolela ke ba ya ko pia biso frère Robino Mundibu kuta bongisi mbongo na yake ko tika na groupe wa boko melanga ba komi ba frère on pe musique on a kota te ka o kasa kutu na yebi bien mais na yebi bango makasi pona mana ta ko yemba ngo oh bongo na ça sembla sunde voilà to se soutenir to bonde la pona bango baza basai na nzambe to linga bango mingi ba critique basai na nzambe te ba mérite ka double honneur mais ba ngana posa ya nzoto koleka biso moko kutundenge to zalaka bango nyonso te babi fifi dinanga mwasi kitoko kolo Facebook yo na kabela o Facebook ngande makambo na moni bopesi nga bakere seli nga be monena linga bino ngabe nazo ya kuna na okabula baloso na banini boza na okimie kota e kabuli babolingwe bibali bazomona ate na basi na bango omona ke oyebisa mobali ta mususu ngana to usangana te timu ko to balana to bengana bozo bengana na mobali na yo boye mama korone ye tanga ba makambo mususu yana tuni konda tanga soka batu to pangusa ka bo virus wane kendaka wa to zala mayele batie sikoyo batie ba vaccin ba pesa na ba mbwana ba nyao apo ba ya ko pia biso to tala bango so bazana bomoyi ndeto okendo kozwa na biso na bana tozana ndako meto bosa na kobondela nzambe te to okitsa kondima na biso pona basai na nzambe te baza basai na nzambe batikala basai na nzambe que ça soit bolembu na bango o ba bengama bazali to sala ma sécurité poto osimba bilamba ngala mona mosali muso alobi te so ateka écoute cher misusu ba bika kaka pona alléluia amen to sala ba jeter na rappeler bino ka ba prière to zokota mosala na senga ateo aloba kaka nzambe na lola kanisela ba oyo ba so soutenir œuvre to soutenir œuvre nzambe ba na place à kolia te retourner ba na salaire te ba so mériter na maloba nzambe ba zo te ba sai na nzambe ba bizu ebele fifi dinanga zo no Facebook eza yo na linga rabino bingo bolamu eleki ebele ba bi bouche autorisée ya makamba nzambe blandi ni mianza mokili ndenge ziki balobi na Hollande bazaka se kokufa me bazaka kokunda ngana kotuna ye vraiment na linga rabino na zana bino bolinga kaka fata bima babi mifi bintu ngana yo tokutana ka pesa tombola maboko chaque 12 heures
chaque pourquoi chaque 0 heure. Donc balobi côté prière ezali to cholate o natali pasteur o azana nguya te mama kota sambela to sambela la biso e poso bito futa ticket to kende ba place ngo to ko mate ba pekisi ba regroupement ya bato ba pekisi base na nzambe nyonso nzambe abatela bino nalingaka bino na continue kolinga bino deta mankaka ne mutu te o nalingaka bino na moni maboko na ndenge ezalaka pembe ndenge motema na ngai eza pembe me na boya buzo mpo nazalaka mama na kota buzo na boya nanga alors biso ndenge toza wana biso mpe tosangisa mpo toyede bandeko lokola bafrère Fali bazosala frère Fali apesi initiative ya bien apesi idée ya bien alobi ke te na initie ke tosangana toyeba nini tolingi tosala biso sikoyo tokanisi nini ngai natiki biso bozala malamu bapres midi malamu nzambe abatela bino adi wete babi mwasi ya libala balobi maloba eleka mosala na ebele simo mawete kaka ndenge yo olobi sikoyo maloba na bango eleki ndongo misele teke baparent na biso me babungi baye kosenga mbongo devant net sikoyo biso tokomi na soni moto nyonso akomi tala bapasta wana baaventurier entre temps basakanaka na mosali na nzambe te moto alata suta na nzambe andima kokufa mpe kosekwa na yesu oyo abomba sekret ya bampate vrai mosali na nzambe ya badembelake na bilamba te tokeba eza na bato mosusu babika me na nzela bakufa me na nzela mosali na nzambe ka ntango alobi maloba azonga na bomo tokeba kesa so bolembu na bango baventure na bango bamisusu baza na baventure te tokeba na minoko oyo tobatela merci nalingaka bino naokontinue kolinga bino babravo ebele nde namoni bino bozaka ali boza mpena bandeko na nga nzambe abatela bino nayoka ata lisolo te nalingi kutu koyoka te mpo naza kokengela facebook ya moko na moko nazokengela bino na bana recensement nazosala omoso natiki bakoma bato mosusu nayebi te nga binzambe lando bango na whatsapp nzambe bafeti nyonso to ezali anile makambo nyonso elingaka esalama eza anile bato basali na nzambe banga batombola bendele eza anile kala te nakoya koloba ngo ndenge tokutanaka na mbula moko ezalaka na mwasi moko abotaka na kati ya mboka oyo asangisaka mitu ya bato eza anile biloko ndongo wana eza pasi bato mosusu bakaba baenveloppe ya bamariage mais eza anile fifi na ngai siko biloko ya boye eske tosepelaka nango tobetaka maboko bapaster bozwa bamboko ebele bozala calme topia bino balar nalingaka bino bozala bien merci Jean-Baptiste moto na nzambe évangéliste Christian Maïk nayeki koloba kaka mpona soni esali na communauté na biso Joséphine Charlotte babizu ebele so boke kovanda kuna mwana oyo mpenza nasali nini nafingi moto ngai nalobi na nga vérité eloko ebomaka ngai eza vérité oyo ngai nabimela na mboko yango nde bolinganga te oyo nyonso to bokobamba ngai kosimba te mpo ntango ozobamba bongo kala te ngai na okota prière na 19h nyonso to wana esala nini frère Fali alobi basangisa bapesa madeso na baloso bato wana kuna oyo biso tolobaka mabe mpo na bango oyo tobenganaka milimo bango bazosangisa quelque chose biso na bino tosangisi nini ide nini toza nango après makambo boyesanga moko oyo bofatu ide nini oza nango akasi tosangisa na bino bana mosusu baza na bamama yebo basa ya kokola yaya basalaka na kuku opesi liboko oyo yeba te soki opesa devant net te balokwa nga naza na nga mama présidente na okobima na nga eza lokwa moninga na nga Olive mama kinga kati ndenge abimaka na ye tuko mpenga mpe na okobima me na osala yango te pesa liboko oyo opesi liboko oyo yeba te tokende kobimisa bana na baza na bahôpital tobondelaka mpona bato oyo omonike na miniti omo tokotala bahôpital eza te balingi bato bakota te bato mosusu baza na baka ya babana oyo makili eza ya kokoka te bana mosusu baza na baproblème bana nafo babatamaka kaka na ndako eza na makambo kobondelaka nde yango wana tolongola badistraction nalingaka bino mingi naokontinue kolinga bino Gisèle nanga ozala bien naza kaka na bino so namonani te nalobi na nsima caméra bokomprenaka nga mpe nazokende na bino ndenge wana mpo nazoba bino bosabone na YouTube étoile d'état vérité bozosabone mpe te siko nga nasala na bino ndeni naza na place mpo kobwaka bino te kindeko nasala na bino na ya mpenza mpo na bino mpo na bitu mpo na destruction te na ya mpenza nga na bino tose communiquer na makambo eza ya nzambe nga nayebi nanga te bino bolakisanga bosiko bosabone kuna esaka misabi pasi Joséphine bolinga bomonaka nga so nabata bideta bima tala nga mpe na nosenga na mpesa atiki biso merci ebele tozala bien babisous.